Congo Promo, est-ce qu'il y a fané? Ah, Ralph Nguindou, est-ce qu'il y a fané? Est-ce qu'il y a fané? PM. Donc voilà, Bana Congo, Bana America, Bana Europe, Asie, Afrique, Océania, Netoba Australia, biso tout, scotché, Kotara net, Congo Promo, information tout, mais fin fond. Et ma village, avec l'ingénieur des ingénieurs, l'ingéniosité où ils en ont dans mon athée. Il faut sentir ma caméra, il y a caméra, il y a image et image. Ralph Nguindou, qui tombe en PM, Congo Promo, America, Boston, in Massachusetts. What a plus, what a boss life. Find out the best African news on www.congopromo.net. Congo Promo, le meilleur du meilleur. Bonjour très chers amis de votre émission que vous aimez beaucoup, Toyabango avec Yves Pantos Kalsan, la femme de Dieu, et pourquoi pas aussi de votre site préféré Congo Promo TV. Donc meilleur site où ils sont là que bana poto, bana mikili, bana Océanie et un peu partout bosepe là toujours dans ma image qui toko oyo tous travaillent ensemble na bande ko na biso lokola ba super pour c'est Kangi ba Serge Piana et pourquoi pas Christian Mbouy. Donc grand merci comme ça à notre ADG Rafungi de le Giga Boss Yapembe et balobi l'homme selon le cœur de notre maman Belinda Nguindou. En tout cas merci, et aujourd'hui nous sommes très ravis parce que nous sommes avec l'une des danseuses de Brigade Sarbati. Donc nous sommes avec elle, donc on va encore solo comme izalaka ndiena yenani aleki nani. Alors mon parcours na ye to ebike a outsa mon parcours mon moulayi to beta ma solo wana et puis a robina comme d'hab ne de salaka parce que balobi après émission oyo te babango il y a pas une émission où eleki te babango. Donc babi la seule émission qui vous donne des informations, les news ezalika ka te babango. Alors je tiens aussi à vous signaler que nous sommes à l'hôtel Piccadilly et pas iwapi tozana vient biso. Hein? Et pas il y a bien habitué c'est que les gars japonais staff né na matonge donc hôtel moi qui toko ya makasi mais na minute oyo ezala mbokambami ya bien biso ribbon toza awa na Piccadilly. Donc na Kulamba dako ko kotika avenue le Kulamba, donc na kwa wana na kotika wana directement moni hôtel Piccadilly. Donc ba na poto o besoin na kili mikolo yo beta tout na Piccadilly hein na le Kulamba couloir mbadi yako koza mobimba. Et puis au Sepeli na ba chambre, au Sepeli na restaurant tout et beta mar awa. Alors grand merci à celui qu'on appelle Cédric Ntangoro d'Aroda bébé mineur, et pourquoi pas toi aussi notre futur marié Chris Tembo, le futur marié 2016 de Rosalan pour que tu beta ma solo et il y a mariage. Donc merci, tu salues aussi notre maman. Alors bonjour ma sœur. Ouais, bonjour Yves Tos. Voilà, bande oiseaux un peu partout. D'abord non, il y a famille Zanani parce que bande belo ayo kana kombo ya Zena la guerrière. Mon nom de la famille paye ça la bien, et puis au colis la quartier. Nga vraiment kombo nanga o maman nanga na papa nanga ba pesa nga eza Rosie Tenda Bobengwa. Naza mwana ya Kin, naza mwana Kin. Na botami na Kasavubu, grandi à Cave Matonge, tout ça. Voilà, Zena la guerrière, comment nous regardons d'abord Zena la guerrière? Zena la guerrière est comme président de la Sarbati brigade, nous tapons ça comme Zena la guerrière. Pour la œuvre à Zena la guerrière, à Bandai Kosala, à sentir que Babilo Koana na danse pe et balana kinango. Yango wana pesa kinga kombo ya Zena la guerrière. Voilà, tout à l'heure là, Torolanda, comment kombo et balani na kombo. Voilà. C'est un peu ça alors. La guerrière parcours na yo banda ngondeng musala oyo. Est-ce que banda ka pas Sarbati to pour les cas na ba orchestre belé na kicha ça même libanda na mboka. Na les cas orchestre. Na eu ba formation, na formation na BCBG. Na eu formation na bina ko bina tellement na ebaraté et singa ke ba former ngai. Ba former nga et comme na tamo boye. Fallait pena bandobi na lokola bat na kutaki wana na batukutu bazoya bazo bakutaki nga bango babandi za obeta ba concert menga na obeta gate pona yeba kite bacheli nga bongolo wa ina bina mena koki kate papa chéri habite
Il est vraiment fort pendant 1 mois à répéter na palais. Ce qui a yebi yango akangi yango aya kolakisa biso po fa banda robina. Nazonga epe palais pendant 1 mois, na vandi pe na moni vie na ngama boy Francine Ngonda. Vie na ngaka Kasavubu. Francine Ngonda place aux Zaba Mbote Belé. Vie na ngaka Francine Ngonda e pe tsanga Rosi Cop Mombeza a Copa Kenya. Ngabi Copa Kenya. Cop Moza Copa Kenya ngabi avenga na okete nga mpanzana na zalez. Ai ngabi non faut que Copa na Kenya is a vrai cop boke bamboke belé kande ba masola ba cop yaka. Boke bamboke belé. Ngabi na bi on ça va photo kuta na kasina mutonga ina Copa ngo to solo la. Mais na zalez vraiment na poso okete. Na koteka espoir ndule faut ka na kende Cop wana po na kende ko motiver pe mambango ne kaka na kepe na kutena mtu ayaki evala mala cause vena nga evala mwana raja kula ye mtu yakozwanga vena nga evala to kutena e to sololi ai singa bi photo voyager jour boy nga bi photo voyager jour boy na koti peka esprit nga bi fona kende kaka lokwa na sina koti espoir kende na ke kamboka na ke peka ko découvrir ma musique yango nde tambola akuna yaka ba avantage na kepe na bisi mama nga na voyager mama biso abi wana zana âge ya wana zana 18 ans wana makamboka na 18 ans na isi mama nga bi mama na voyager mama ebisi nga bi ozo voyager yozo voyager ke wa poza un passeport to za na loko to ko voyager ndeni nga bi te mama na voyager ba elinga Cop Mobe na voyager mama so pas que on ka lokwa ba aventure to mema mi pe na Cop wana na komi pe na flat na kangi pe ba bagage jour on pe koka kito kana ki pe na kangi ba bagage na ke pe na flat place vena nga evala zaki vena nga bina nga bon to vanda à 2 jours to ke na après 2 jours après 2 jours pe koki poto ke to ke kate ake conception maki na passa pa viraja raja kula somba lo pango mo ba kota ba passa kuna to ke okota maki kuna na maki to kendo akota kuna po nga na eba kate senga ka ba maki wana pesa nga pe bien to kendo akota maki wana osanteni raja kula la msabi sotongo 5h physique po nga zala munene na linga kaka mamba obina po nzoto pesa la ya ndeka bat baloba ya ba danseuse mo display pe ça va po na display senga ka ke na eba ka mamba ngo fuka na kemba to ke mpanzana physique chaque tongo 5h ba la msabiso physique entraînement danse ti ba 10h to ko banda 5h ti ba 10h to kati to ke ko sokola donc na ndaku ba ebi ke na voyager mais na voyager te na kana ki na beta 4 mois na kin mais na ndaku ba ebi ke na voyager na Goma to sola pe biso ba ese biso to baka ke to voyager to vandi pe kaka te komi pe to voyager ye mo vena biso evala zongi 4 mois après ya zongi la zongi ya utinda biso monga billet to ke Goma ya to komi na Goma basali pe démarche to komi Nairobi to koma ki Nairobi orchestre ben biso na Nairobi za ki station Japan ndeza aka rumba Japan ka bwana kale ba mema bango ba Kenya e komi station Japan rumba Japan biso sko station Japan mtemema biso ana siko daki ya nani wana daki comme leader ki siko leader ezaki King Rifin mwana ba leke bakaja kula suka po bakenda pena bazaka famille leki na msusu mwana yana ye moko azaki danser mwana raja kula ye moko azaki drummer leki na ye azaki leader ba bengi sa biso to komi kuna pe to bandindule to bando beta ndeka kizalaka to yebeli pe mboka ngonde zalaka to mo pe mambe ke su bien te senga ki ke fa to longwa to banda pe ko tracer ba shemba nzela na biso moko allez na luki pa orchestre nga bindi na za funa beta na orchestre msusu funa beta na à partir à Kenya funa beta na orchestre msusu na banzo luka kaka ndezala na vanda ki no selo monte baby singa AVDF obeta na ville VDF obeta na ville nga funa ke na kutana na papa la memani pe na ville wana na zui tarsi na komi na ville concert pour concert biso to na biso ba danser to kota na biso fele ai ba moninga pe ba kotinga
et comme pe air dance pe bandi musique et bandi na na kotika na katikati wana po ezaki pe mbali boso na mona defao nga fona bina ka pembe na papa opotika lelo mo boyeke na lekaka pe na nzela na po na donc asepelisa nganda bina ka soko bina za munene mais aza souple mi pesa ka pena na mambango na bandi pe wana na bandi ko bina to bandi obine comme na suka na ebisi nga bi général nga na besoin na kota mouvement ai singa boza besoin nga binga na nga sika parce que to bandi obima sikoyo nga na sika na besoin na kota mouvement oza besoin kota mouvement bon ça va pesinga pe adresse pas bande connaît place à foutre là balek na pesinga pas adresse na ke kuna pas to solo lipe na bakonzi na côté pe mouvement to comme pour travailler ba voyage pe to comme okende pour to tamboli pe ba Afrique à partir à Nairobi pour na besi na sali 3 ans à Nairobi na sali ki 3 ans à Nairobi après 3 ans na yo zonga kin là na zongi kin na côté maison mère. À partir à Nairobi déjà nando sepela na lelelelele. Non sepela na lelelelele ni basala ki nga bi nzamba sunanga na zo mbongo na ke bi na générique. Donc et où me l'a pété. Ba un mois après nzambe papa mbolinga na Pekin. Là na Pekin nga na ki kuna sala passeport na bi na générique wana na zonga pour ba passeport et comment que c'est vrai ba passeport akala ba comment ko boya ngo senga ke faut ta libanda oyo sa passeport na kin po libanda pe kuna ba passeport zo bima me e umela pe zo bima pe na passe so za na mbongo na yo oyo sala alozongi ngabina profiter na ke na sa passeport na bina pe générique pour na za ki sûr pour na yebi musala na ngai na za ki sûr na 8 temps yo ekola nazaki pena te ke na idée que so na ye ko raté te na ebe que so na ye na obina na Pekin na Pekin famille pe yambinga ndeka kezala pona umela kina kende na za mwa muke ko bange zala kale ba moninga do ba sepele makasi na ye pe na bi lokwa na ye na ko vanda boete pour sentiment kin pesa aki ça fait longtemps na tika famille na koti mais na ke na binga fona travail na ko vanda boete fona travail na ke wenge pour na sina zele na boule oya na ke wenge na bina générique wana na ke pe wenge na sali test et simbi mama mpe comme otambola bandule pe betami mwana kutani ti ba danseuse banani okutaka wana na kutaka Sugar Vanessa Mondongo Nancy Sarah Mamou Jarman yazaki chef ten na kutagai na kutai chef ten Jarman Sisi Bomboko na kuta ba danseuse belé poto zaki belé na kuta ta ba carré quelques danseuses na kuta ta ba carré quelques danseuses voilà sur ni salaka ke Zena alonga maison mère ou ya kokota et pas fabrication ni sala tala polémique donc au long du père au kiti na fils ni ne sala loko na parce que biblo ka bomi de la taylor elengi alingara ngande ko nga glace ngo eta ime vandaka mamba boy outi du père au kiti na fils ni ne sala ke au long maison mère ou que ne plutôt pas no biso sarbati et le sala ke na ki pas sarbati nazaki na oyenge na mone mambe simba souté yo na koka te simba te na koka ki déjà pour nazaki nazaki temps na betaki mais ndezala ka bes pe yaki niti bandule nini yo betaki expliquer na clip nini yo leka première ndule na beta na yolo ndule anniversaire ya 20 nezaka na yolo bandule na beti bandule belé la première ndule zala na wana deuxième ndule zaka jour na ngona mi balé na mimosa à part wana bandule ze belé ba inter ba clip na bina suite fait malewa na satellite suite fait malewa na satellite na bina parce que nini sala le hip hop vérité parce que monsieur za toyeba bango tout normalement vérité zala parce que awa ba batala émission moi makasi ba batala ngo trouve vraiment ba batala ngo belé na poto libana mboka nini sala ke lelo Zena alongwa et pas de la forêt à côté pas Sarbati et le sala qui n'a qui est pas président Sarbati
navandaki penda boye natali musique na ngai nde nalingaka kozalela ekoma okufa ndengeni nakomona makambo na ngai esimba su te makambo esimba su te naza susu alaise te naza susu nde nalingaka danseuse nde namizala te namonaki naza su bongo te nakepa président Sarbati la mosu naozala bien toloba sikoni toloba ke de la forêt négligé qui yo ou soit mao chef donc disons chef ya ba danseuse négligé qui yo et n'ébité par là to comprendre te mutu alinga omoni mutu mutu alinga kaka zala l'aise mutu alinga kaka zala l'aise okozala no ozano na mbongo ozolia na yo mais so za kimia te oza bien te okoka même pas kolia okoka même pas ko utiliser ta mbongo ni ne sala ke yo za la kimia te ni ne sala ke ozanga kimia wana namoneka mambo etambola bien te mambo etambola bien te namoneka naza obeta bandule comme na tamo bo obeta lisu te babesi penze yaki système so basenga ki loko basenga système parce que za nango danser avokota moi système moi mi balelonga mais yo tamso pesite ngo basali yo saka musala ezate ke fo basenga yo loko basenga ka yo sa musala na bien mais ko za eza mutu mususu wana on loko te mais il y a les cas saloka mabe a dimnyoka asili sokaka demande moyo boyaka ngote demande te na moneke naza musala na ngandi ko mokufa yango na kende pas président Sarbati na se retrouver qui non l'air na ya qui na se retrouver que mamango bandi so okutaka ndenge nini pas Sarbati na vraiment tester na kenda bina test pour les orchestres c'est ça la mi c'est que na outil pas de la forêt na outil maison mais na loba na ngilo te ngana yakaka musala na yakaka na danseuse na yo sa test na sali test na CPC batu bazunga na mouvement na commença musala nga tango yako bina kini na bini générique à faire à rando tout bête à faire à rando pe bêti ko le kaba générique tout voilà alors bande ko bazuta lo bangi bayeba. D'abord parmi les danseuses ya Kinshasa oyo ya génération na yo nani oyo talaka ozaka pe ma crainte moi je suis nga binara vraiment moto kutana na ye na fara moko boya makidi ba pena na kokoya vraiment nani abangisaka nga vraiment bazala souter zena idée non zena idée no tangelo na tangelo ba groupe ozobina o bazobina mikolo so de koti maison mais tozana BCBG tozana Fabigaz et tozana Fali Poupa tona fait rigola ba danser so bazana makasi bon so bito kota kata muzino tona ba nickel la pétasse tozana ba Nasibu Ketu la star tozana ba Yamado pas Fali Poupa tona ndeko na biso mbonga na bosa ni mwa komo mwa muke bani nebiti so kina BCBG tozana la chefutaine na bango wana utotanga kutu komote ancienne siko yo na bango so tuana oyi moko tazo bangisa yo c'est na Zambota place za bambote belé po imta formanga sensimo te tengi imta formanga na kinda BCBG na ebi musique te Zambota bena mutabanda ko pesa nga physique mutaliboso sauter na suba na bilamba place za bambote belé yena linga ko respecter trop mais bat balekanga bazala na bango souté bazala souté mingi babali mingi bakufi bilo mo bongo mingi batika na bango bina babali ko modèle na yo ezaka nani na musala osala nani azaka ko modèle na yo wa sepisaka yo apesa posa ya kosala musala ya kidanseuse ser nanga Sandra Lema beauté Schengen na Luanda place Aza ba gros bisous ser nanga Sandra Lema ye muta memanga ye mutu nalandaka na BCBG ye mutu penda na kopia na zala penda so na otambola so na za na quartier batu penda babi pecho penda Sandra Lema baby sai na marambandule Sandra Lema ebineli so na otala ebineli natala ser nanga marcation so na ye susu na marambango natali susu ser nanga Monica Celeste mulimo na epema voilà
Merci. Donc, on fait un petit tour à la baie vitrée. Et pas puis nous on a vu sur Pembe, les super pro, caméraman, vaillant, Yarosakanate, Raïs Kangi. Total à comment notre sœur Zena, la guerrière, n'est pas parce qu'elle a trop. Mais surtout total en scène total parce qu'il n'y a pas photo, il n'y a pas match, donc il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire par rapport à Oyazoloba. Mais total en et ça plaisir à celui qu'on appelle Cédric Ntango Roda bébé miné et pourquoi pas toi aussi notre frère futur marié Christ Tembo. Malbi 2016 Rosalana et il faut pas oublier que le 30 juin au anniversaire Yves Pantos babi moko na bino mo félicitations et ta moi ba souhait na bino et que ça la bien à ta cadeau. Et ils allaient les bienvenus parce que moi on a bien en tout cas je ne sais pas si nous sommes ensemble avec Grace Kanki. Merci. Voilà, merci à vous très chers internautes. Donc je pense que ça fait plaisir à celle qu'on appelle Anne-Marie Ngala Morel. Moi si à Monga Bibala, moi si à Monga Yokagu, Alekin Tabanagu, Alekin Angulu. En tout cas merci. Na bande nous surtout bozota la biso et pourquoi pas na bande nous surtout bo sepela en émission au Tebabanga avec Yves Pan. Alors comment on a eu boui? Est-ce que bulletin de paye Isali et pas y a un biso Sarbati parce que la maison mère te dit que moi bulletin de paye Isali est-ce que pas na binopé moi fin du mois moi quelque chose ça non c'est ça et là on est tous à l'intérêt et là on est tous à l'intérêt au moins et là ko moni ko futa malamu so za mutamaele yango yo salela c'est tout si vous le so balobi ozonga maison mère est-ce que j'ai une raison? Nous été pour naza bien accompagné nazali. Naza bien, naza l'aise. Nana problème te nazo vivre ne danser à vivre. Marqué tout na kokate. Marqué tout na kokana ngate. Mais ndé sengi danser à vivre. Na vivre bon. Na so valeur nanga, respect nanga. Hein? Non mi chape sika nazali po nga bazo changa i place moko boye sengi nga pe fona chape na mi chama place wana. Alors le lundi ba kizarabino bandumba ba danser bandumba bo exposa kandoto na bino mitakala tout donc boko longa bilamba même pe na misa bato boko sa ba clip mitakala. Étant qu'une femme et ça la kondengene. Bon ezaka ba danser c'était ezaka ba danser c'était ngana yo kaka c'est non de to yebeli mamba on des ala moi si soki ya balité babenga kendumba ezaka ba danser c'était ke ba exposa nzoto ezaka bala msupe amo na palais mais mon n'est pas kati pelo amkuse pe ala ti pelo mo bo petit ke penzo to libanda pe olandeli pe bo ane danser c'était bimpene pe na palais normal ezaka ba danser c'était mais yo pe na yo ba le bi deux fois te ba bi o kata ka be former na ba spectacle ma be ba ekrezwana ba bi yo be deux fois te so sengi o kata kataka mutum taza façon na eza mutum sous spectacle na eza danse eza mutum sous spectacle na sengi akata bilamba eza mutum sous spectacle na donc banda kota ki obino sentir pendant que banda kota ki o travailler na ka luketu soka fenta zongi na luketu mutum so kota kwa beti spectacle ko elekile msuna mutu ana bina luketu elekile msuna mutu ana ole msusa kata ki bilamba mutu aza ndenge na ye yo préférer ndenge neza ndenge na préférera na la sabatu kizena la guerrière na ngai kombo na ngai okatima forme te ngala zena la guerrière ngala mutu bitumba nde guerre nde bitumba danse makuya nzoto te so ndeni te na koti na niati spectacle na niati danse na leki nga vraiment des ana na la sabatu ka musala yango kaka si vous battez ba biso ke yoza la pétasse ba kosaki biso ba biyo okataka forme pe c'est na la guerrière artiste principal nga so na koti donc au monde pena ke ba œuvre yango ba œuvre au président nga benga nga la guerrière Zena la guerrière artiste principal mokonza film ndeyeyo voilà na tango oyo voilà mais na minute oyo nani azaka chef ten la bino na kati ya orchestre na bino on dirige bino pena ye pena Zena te yo bino koto za koto yo za la koto chef ten na bino za nani
na minute au président na biso na chef TNT na minute tozaka na maître na biso ndazo kumbela biso tozala na maître Bitabe tozala na maître Motema tozala ba maître mibale 2 maîtres nde ba kumbela biso na minute non chef TN ba chete le chef TN a été pour n'habiter c'est par rapport à Moussala ne bosa ba mon bino tout bozo bina ndenga moko bien misu ba l'équipe baninga par rapport ya maramba on peut te baso mona ke moko ta l'équipe mutu yango moni ba tebino tout à l'égalité marqué tout nyon so na ngala ka Zena la guerrière artiste principal rien à voir rien à discuter Zena la guerrière et artiste principal. C'est tout. Donc ça fait plaisir à celle qu'on appelle Anne-Marie Ngala Morel, moi aussi à Mongo, à l'équipe Tabanagou. Alors on est toujours là pour vous, donc on continue toujours l'émission Nabino, avec Yves Pantos, alors avec encore notre danseuse, Zena la guerrière, Yandona Biso Sarbati, toujours Betaka Masoloni Zalaka. Alors Lilo Zena, nakota la orchestre oyo lobby soki le lopé rose à la tête pas Sarbati. Robeta tour wapi ogende ko assister même ko kota comme danseuse d'orchestre. Na décidé qui vraiment non tikela wana. Non comment là msusu musique danseuse ça te ka ke fotika. Là msusu non comme chanteuse. Là msusu non comme la chanteuse wana. Maman est toujours là boyer. Oh yazaki danseuse il est comme chanteuse. Est-ce que yo pouvez m'arriver mon dame? Ezala bongo. Ata na yebi te kobina pe na yeba te na ko ekolati. Musique suka te ka ke ba mona ki ozaki danseuse etika lipeka bongo te. Okoza poza ki danseuse so lingara musala na yo. O considérant musala na yo nde pe ezala pena ke président Sarbati brigade abimina ndaku na e soko ya rep to ko ya concert alobake na ke bureau na ke musala. Aibi sa pena ba na e Isaac na Jérémy ke na ke musala. Donc continuer. Moi, est-ce que moi voir un peu Zali Peroye m'appelle. Na bindulet, na kata monde ndulet. Parce que l'autre photo ya m'a moi comme ça le baga mettre yo ka voir vraiment trop. Tout le que l'on ta jour mususu. Na yekola. Pour la qualité, na on peut na qualité. Marquer tout na yebi mais faut na zo peut en répétition. Voilà. Alors tout un peu partout donc oui ça va nini et puis conseil na ba lekio ba linga ba sala musala lokola yo est-ce que encore une question est-ce que au kana la vie na lobby au balo za pe mo balo za la pena femme mariée na ndoko libala dans moi si pourquoi pas dans moi si faut na za pe na foyer na nga na bana na nga na pe na mobile na nga un jour dans moi si soki nzambe akokisi nde to sola mambango nde moi si fazala pourquoi pas. Voilà, merci. Alors question de tous nos sikoya le bi liloba to pe disons conseil ni no ko pesa na ba lekio balinga ba sa musa ba zota la yo na mandaku un peu partout dans le monde ba lekio balingaka ba sala musala musique qui danseuse eza musala. Et ça vraiment musala ne mututu à considérer musala na ye. Pour la qui danseuse na somba lipa, la qui danseuse na sala wenze na lambi, la qui danseuse na somba ki lamba, la qui danseuse na edarabatu. La qui pe na bini boye, c'est pe lisipe mutu boye, abimisi pe mbongo boye, apesi ngai. A sepe la musala na osala, ça déjà na cadre musique. Voilà, alors on a bandeko balobara bino vous bandumba, bachel, ba prostituée. Oui, ça va. Biso toza bandumba te. Ki danser eza ki ndumba te za musala. Eza musala nga famille nga ba yebi ke na za danseuse. So eza ki ndumba nde na yebeli famille nga ba ko autoriser nga musala na te. Nde na yebeli famille nga. Ba ki ko comprendre ke za musala. Ba ki ko comprendre ke na ke na bini repesili azongi ndaku na ndaku bolem su na vandi na hôtel émission na mitala mama tala. Avant d'appeler boy mususu na sali pe likambo eza ya mabeba yeba ebisi pe boy na partir à musala sili ki rosi ko tambola bongo te na ki danser bento to za to kuta na appeler mususu ba otambwisa ope
au moins l'orchestre là mususu se peki sa boye o ezaki eko salir dignité eko kitsa dignité na yo eko salir réputation na yo au moins na pena ki danseuse pe boye ma mususu zo sa ngote ya buzoba po za danseuse au moins les mususu za danseuse te la mususu po sa ba buzoba mususu donc oh les mususu moi c'est ko sa ngote alors numéro de téléphone na bandoko balinga ba benga po ke ba soutenir yo na musolo zo sala kitoko et puis ba mbote na bandoko bazota la biso pe partout mbote na nga na pesi na batu tu balinga nga izena la guerrière balinga musala na nga bana poto camarade na nga Fallon Lufuma na Canada place aux aba mbote belé na yebi ke Hollanda émission oyo kolanda événement oyo na pesi mbote na famille Tenda famille Bobengwa oncle na nga Bernard Bobengwa bambote belé place aux Ali na pesi mbote na bana kinyoso na yebi ke ba kolanda événement oyo bambote belé na pesi mbote pa Willy Lumina frappe encore elamba bambote belé wana papa na ngai ya quartier donc papa na ngai ya quartier apesa nga ba conseil na pesi président Soni Echombo wana pe papa na ngai apesa nga ba conseil ya apesa nga kutu conseil ya président Sarbati président Soni ayebisa nga vanda wana orchestre wana eza na avenir donc na di santa siko na tala mukolo papa aza pe na mouvement apesa nga conseil abonga apesa nga conseil pour na sala musala wana na bia achenga na nzela bien po akochanga na nzela maboka na nzela mabete aza papa mukolo na pesi mbote pa mama na nga Nzako Mobutu mwana Kasavubu bambote belé na pesi mbote pa famille Bitumazala Jérémy Bintu bienvenue Bitumazala Pensif Ndabi na pesi mbote pa ser na nga Efrakata na pesi bambote bat basé belé Odette Bobengwa Isia Kabengele voilà numéro de téléphone mais on tala yo ba ko benga yo pour mon soutien et ça va bien quoi tala ga bana poto et gars merci aussi à général rebelle aussi ma salutation ngona général rebelle aussi vraiment numéro de téléphone na ezali 089 71 302 d'accord 089 71 302. Voilà, si cette émission vous a plu, dis un grand merci comme ça à Rafungindu le Gigaboss, à Pembe, notre ADG, et pourquoi pas à notre maman Belinda Ngindu, et pourquoi pas à vous aussi, notre cordon. Notre cordon, les cordons à Pembe encore, Serge Mpiana, et pourquoi pas aussi à notre vaillant caméraman super pro, Raïse Kangi. Et merci surtout pour l'émission. Envoyez vos suggestions, vos remarques, vos conseils, ça sera le bienvenu toujours sur le numéro qui est affiché. Congo Promo, est-ce qu'il y a un fané? Ralph Ngindu, est-ce qu'il y a un fané? Est-ce qu'il y a un fané? PM. Donc voilà, Bana Congo, Bana America. Ban Europe, Asie, Africa, Océania, de Toba Australia, biso tout, scotché, Kotarana net, Congo Promo, information tout, mais fin fond, et ma village, Ozo, avec l'ingénieur des ingénieurs, l'ingéniosité où ils en ont mon athée. Il faut sentir ma caméra, il y a caméra, il y a image. Ralph Ngindu, qui tombe la PM, Congo Promo. America, Boston in Massachusetts. What a plus, what another boss life. Find out the best African news from www.com.